Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Mama Rosalie Lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com mpona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te. Ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo mpo ete mboka na biso ekende liboso mpo ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala mpo ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso mpo ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino bayebomesana kolanda radio na biso ya Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na mwa explication moko tolingi topesa na bandeko po ete touti komona na ba émission oyo uti koleka na ba radio na biso ba compatriote ba congolais oyo tozali kosala na bango mosala awa na poto ezali na ba image moko elekaki bandeko mosusu ba utilizaki yango après avoir ko utiliser yango bazui balongoli sigle na bango pe ba utiliser yango bandeko wana ba eko remarquer pe basali remarque pona likambo wana yango wana bato mosusu basalaki ba commentaire ebele pona koloba ete biso tozali ba journaliste ebongi malamu collaboration ezalaka na makambo oyo ndenge euti koleka yango ete biso bandeko ya to ba journaliste ya radio Zoomel 1000 to préféré to sala émission oyo pona ko expliquer na ba auditeur oyo balandaka biso ba congolais oyo tozali kosala ba émission na biso ana poto de gauche à droite il faut toyeba eloko moko oyo tozali kobosana. Bandeko babolingo tokoyebisa bino eloko moko pona surtout bandeko oyo balobi ete biso ba journaliste ebongi ete collaboration ezalaka toyokanaka tozala bomoko. Oui, en tout cas tozali na kati na collaboration tozali bomoko. Mendeko eloko epekisami na kati ya mibeko na ba image oyo biso to utilizaka toko expliquer yo yango po o comprendre ete eloko oyo bandeko mosusu wana basali nde mabe basali nde mbeba il faut kozongisa bango na nzela. Problème ezali nini na ba loi ya ko utiliser ba image oyo ezali ko ute pa ya ba partenaire mosusu loi yango ezali nini bandeko boyoka loi ezali soki neti ngai nazwi ba image par exemple ya lingala facile na lingi ko utiliser yango na émission na ngai jamais na kolongola sigle ya lingala facile on a projeté ba image wana na bimaneti ngai nde nazali auteur wana nde ezali condamnable même na niveau ya justice pe soko sali attention te ndeko okofutela yango ba amende belé. Mais soki o utiliser image ya ba compatriote mususu ya ba collaborateur mususu ou bien ba image ya télévision mususu o utiliser yango otiki sigle ya batu wana nde ezali problème te na kati ya ba loi mibeko ya oyo etali biso ba journaliste ezali na kati na ba paragraphe wana soki neti ngai lelo na par exemple nazwi lingala ya nazwi ba image ya lingala facile ou bien ya radio songolo naza obligé tant naza bo projecter ba image wana natika sigle na bango na koki kolongola sigle na bango te soki na longoli déjà sigle na bango ekomi vol
wana directement en tout cas s'il s'agit balandelanga na ndenge ya justice bakolandela ngai. Mais soki otiki sigle na bango olongoli eloko te obakisi eloko te wana ezalaka nango problème te parce que tant ozali ko protéger image wana na sigle ya bato yo bakolo image wana ezali problème te na niveau ya justice. Alors ndeko oyo lobi ete il faut ba journaliste boyokanaka oui koyokana tozali na kati na koyokana tozali na kati na koyokana mais eloko oyo ezali mabe ndenge na uti ko expliquer kozwa ba image ya moninga te oyo ozuyembe te ozui yango na kati na site na ye ou bien na kati na télévision na songolo ozui olongoli eloko wana et puis tango ozali ko utiliser ba image wana ko exploiter ba image wana financièrement te o profiter na mote po ete o banda ko utiliser yango financièrement wana pezali lisusu condamnable. Alors ndeko tokoyebisa yo boye problème ezali nde il faut bandeko na biso oyo basali eloko wana bayeba ete soki bazali na besoin ya ba image bakoki kosolola na bandeko mosusu bango bazwaki ba image pona kosenga bango permission na ndenge ete batia ba image mais balongolaka sigle te. Il faut kotika sigle pona kolakisa ba auteur ya bato oyo bazwaki ba image na bango soki olongoli sigle wana de ekomi déjà condamnation okoki kofutela yango ba amende belé na niveau ya justice. Yango no mona ka biso meme bato to biso ba journaliste ya Jumel Mil tozalaka soki toza ko protéger toza ko projecter image soki toyebi te tozoki image wana soit na lingala facile ou bien na nini songolo totikaka toujours identité ya bakolo image po ete tango yo longoli identité ya bakolo image ekomi déjà exploitation ezalaka condamnable wana na niveau ya justice ndeko soki okebi te okofutela yango ba amende supe soki okebi te okolela ebele wana ta ndenge balobaka ete o avocat wana azalaka makasi o avocat wana ba procès nyonso to aganiaka yango mais na ba condition ya boye ezali malamu te yango tosengi ete na bandeko oyo basali eloko ya boye bobenga bandeko mosusu oyo ya parti mosusu baye ko remarquer que vidéo na bango ezalaki utilisé sans accord na bango bobenga bango bosolola à l'amiable po ete matata ezala te tozali biso na biso tozali kosala mosala kati na kopesa basango na ba diaspora congolaise il faut kosolola il faut koyeba ndenge nini bokoki koboma moto oyo mais bino pe bato oyo bozali kotia ba commentaire polémique ezala te po ete ndenge touti ko expliquer soki bandeko wana ba utilisaki image wana batikaki sigle ya bandeko wana ezalaki problème te po ete ezali na kati na ba loi oyo ezali na ndenge ya justice soki ozwi image ya mutu o utiliser yango tika sigle na ye ezala et puis tant ozali ko utiliser image wana ko utiliser yango na ndenge teke osalela yango commerce ou bien ozwela yango mbongo non wana pe ezali condamnable mais mabe moko kaka po bandeko na biso ba utiliser image wana balongoli sigle ya bandeko mosusu wana nde ezali mabe mingi pe ezali condamnable na niveau ya justice. Alors tosengi ete les deux parties ba yokana ba solola ba bandenge nini ya kosisa problème oyo ndeko tozali koyebisa yo pe soko lingi ozwa image ya mutu omoni ete image wana esepelisi olingi utiliser yango mais benga bandeko na ndenge ya kulisi bo solola soki bandeko wana ba autoriser yo osalela ba image na bango alors tika sigle na bango kolongola yango te c'est ça eloko mingi bato mingi bazali kobosana parce que tant yo longoli sigle na bango ekomi neti ozali kosala yango na ndenge ya kimoyibi ekomi vol ezali malamu te yango oyo tolobaki po ete to expliquer na ba congolais boyeba yango ete eloko oyo bandeko mosusu basali na ndenge ya ko utiliser ba image ya bandeko mosusu ezali penza mabe pe ezali condamnable na niveau ya justice po nini ba longoli sigle ya bandeko wana il fallait batika sigle na bango lokola ba longola ki sigle
bazwi image wana batie yango ebimi neti sikoyo bango nde bazali ba auteur ya image wana malgré batiaki sigle na bango te ya kombo ya nini na bango mais basali kaka wana ezali exploitation illégale yango bandeko congolais oyo tozalaki na yango mpo toexplike bino yango wana ndeko nyonso tu tozali koyebisa yo moto ozali na blog na yo ozali na site internet soki ozwi image ya moninga ndeko na ndenge ya balwa kolongola sigle ya moto wana te soki olingi koutilize yango tika sigle ya bato wana mpe projecte image po ete tango image wana yo projecte bongo ezali kolakisa identité ya bakolo image wana na niveau ya justice ezali condamnable te po ete meme na kati na balwa nyonso ezali yango wana tolobaka yango ntango nyonso ndeko avant ya kosala likambo soki yo moto ozali na télévision na yo ou bien radio na yo sengaka meme conseil epai ya bavoka na bino mpona koyebisa bino likambo okoki kosala na oyo okoki kosala te tango bino bolobaka ete radio Zoomel 1000 ezali radio ya nsima ndaku alors que biso toyebi bamakambo wana nyonso mpo nini tozali na avoka na biso toyebi ndenge nini avoka na biso ayebisaka biso likambo bokoki kosala oyo bokoki kosala te bokoki koleka boye kote oyo bokoki koleka te tout ça ezali babiloko oyo ke avoka na biso azali kolakisa biso mpo ete ezali na banzi ete oyo tozalaki na yango wana bandeko bosala polémique mingi na kati na likambo oyo te eloko tokosenga kaka ete bandeko wana babengana na ndenge ya kulisi basolola pe baboma moto na kati na likambo oyo mais prochaine fois bandeko oyo mosusu tosengi na bino soki bozwi image ya bandeko mosusu bolingi boutilize yango bolongolaka sigle te botiki sigle mpona kolakisa identité ya moto oyo azali auteur ya image po ete ntango olongoli sigle wana nde ezalaka mbeba mingi okoki kolela ebele na niveau ya justice mpo okofutela yango baamande oyo tozalaki na yango mpo toyebisa bino yango wana bozala kaka bisika bozali nde na nsima ya bangonga tokopesa bino basango oyo tobombeli bino ya radio Zoomel 1000 merci bandeko babolingo na bandi buti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bomande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto ya Zoomel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zoomel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci